RDC, mon pays. Là, nous sommes à Kinshasa. Vous pouvez contempler la beauté du paysage. C'est l'endroit le plus culminant de la ville de Kinshasa, qu'on appelle Mangengengi. Cette chaîne de montagnes que vous voyez. Et certains disent que là, c'est la montagne mâle, l'autre c'est la montagne femelle. Mâle tout simplement parce qu'il est un peu plus élevé que l'autre. Mais c'est ça Mangengengi. Quelle beauté, quel paysage, quel beau pays le Seigneur nous a donné. Quand tu es là, tu es en train d'adorer Dieu, tu regardes le paysage, ce que Dieu a créé, c'est magnifique. Tu es ici, tu regardes comme ça, tu es en train de prier. Dieu tout puissant, comme un cœur considère. Oh, contempler la nature. Perfectionné, puisque son nom, Makambo Toboya Kilobi, et comment autoriser, puisque comment, l'issue me commande perfectionné, puisque son nom, Makambo Toboya Kilobi, et comment autoriser, Sala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili tout jeunesse en élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta dire sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toliko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Los
bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola batepuse prison ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma contrai sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que On y faut aujourd'hui, à la tête aujourd'hui, so aujourd'hui 3, 4, 5 hectares ya yo mo. Au tchena moi terrain no foot, ba beta terrain foot. La vie de ça ya yo. Au tchena moi ni malo. Et tant que comme boy. Parce que quand ils sont arrivés, et quand on va tomber à Brousse. Ah Brousse. Mécanique, électricité, construction, nutrition, électronique. Avenue Kimuta. Avenue Yandre Kimuta. Biso pas que Singa. So nzele pusana ki biloko wana ngaba so ba pusana ya tatia mais biloko wana beso ki tatia courant ya sole bagister batambolaka pa en pamba te courant bango bachasseur en courant. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Tu vois, à la idée. Quand tu es ici, hein, tu as l'impression que la Simaboué, les Atozamba, tu vas te faire. Maintenant, tu as je vais vendre na bango déjà. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Ah, masula kobangola kamotema ye.
nazomona. Mangenge tosiki en nation ouais. Mangenge ndio azabu. Donc wana nyonso wana chaîne na montagne wana. Azabu prolongement Mangenge. On est couru sous qui quelque part. Kinshasa ezaka bandal te. Ato na Bibwa. Côté Singa Inga, côté Laurent. Là, c'était où? Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que on va 200 000 na vie. On peut avoir 5 000, à la 50 000, 5 000 à jouer à tout. Si les téléphones, on est à risque. Oh non. Ah oui, à risque. Oh, ce bambou, les bendio boyo, nous ce qui est. Oh. Soko banko ye tozongela nzakomba ye Mangenge nge awa nana ngambu kuna tomona Mangenge yangwana mweka chene ngekola yekola makasi mega bino ga pa mbele la bino tangani bo zwe kala tia
Bino pour un comité. Mingi bazolobela ndile ekomi pembeni. balobaka mangengenge ya mwasi ya mobali pone mokuse sikoyo bato bakenda kosambeleza Bongo nano mona bato mosusu bongo nano mona place mosusu mutu abali mwasi molai. Atekam. Diesel. Oh, malili nda yango atatongo diesel. Sila. Ndako wana kusanga mwani. Opeki mwani nuko boye. Sombela pos. Tukatela mitanta. Mitanta. Yango. Ah, il y a ces problèmes. C'est ma colonne est élimée aussi, man. Ah? Bon, ewa baponi nyonso eza na balabala ya balabala omoni te oyo wana tonginda kwana eza limite ya droit awa boye eza balabala angele abeti plan fo basilisa ndako oyo eloko naye nde kotala naye nano namona po toluka basilisa ndako oyo nasilisa ndako oyo nalanda ta angele moke nabeta yanga mpe toiture Dina. En tout cas, là, c'est la place où tu regardes le paysage, tu vois la respiration, un peu l'air. Hein? C'est pas comme chez vous, la bandale avec des milingami, tout cas, pollution, tout ça, beaucoup de makelele. Ah, mon pépé. C'est pourquoi, quand on a boé ma baie, tu dois mettre un peu de colonne. D'un niveau, mon pépé, c'est mieux colonne. So na moi 6 colonnes na en tout cas ndako azala makasi mais boye penda awose lo ba fente avant pe ya zelo oui ça zelo et ala na mabele o boye parce que basali ba pondu et ala bena mabele ya mabele soko mati kuna likolo omona mukili mususu ezana kuna ndako mona mangenge ya mobali koto gena ko mona ya mwasi so to matino o mona mangenge moi c'est là goya comment on est bene otanga dans la classe nani asika bakim le fait fallu un peu bouillard écoute oh wana zo mona wana ya la fleuve ngam wana muna ya Brazzaville bouillard ezali moi malili nde moi muna ngoya te fleuve aza quelque part wana soki moi ebimi o mona bena lame ya fleuve kuna Brazzaville moi lo na sepelaka na c'est na papa na parce que c'est alingi alingi likambo elo wana sepelaka moi soki penda makambe ne yebo na otomanda kwa na cheka ka église moko na che pasteur moko na prêteur et moko na yena côté pe retraite na tu es ici tu regardes comme ça tu es en train de prier Dieu tout puissant comme un cœur considère au contempler nature ozoka ndenge na eleng bino bobona ki wana mbote na bino mangenge ya mobali wadi mobali ya mwasi wapi mobali wa on va dire
Question on a peine à poser. Il y a un nègre qui est à mobile et à moi aussi. Viens voir, Kali. Tu aimes mettre des histoires. Regarde. Regarde-moi ça. Quel beau paysage. C'est pourquoi moi j'aime. Ah oui, papa, on a comment on colle le pain. Donc c'est une zone montagneuse. Là, vous regardez comme ça, vous contemplez. Voici la zone, donc le point le plus criminel de Kinshasa. C'est ça, Mangengue. Wana va kobenga mobali, ou va kobenga mwasi. Ou wana aleki mwa muke. C'est parce que vous avez pembeni na oyo. Soko ngomone bien comprendre bien. Zo songe na ye. Rabattre ngo boyo mona zo pour quelque part wana. Kuna za likolo. RDC mon pays. Là nous sommes à Kinshasa. Vous pouvez contempler la beauté du paysage. C'est l'endroit le plus culminant de la ville de Kinshasa qu'on appelle Mangengue. Cette chaîne de montagnes que vous voyez. Et certains disent que là c'est la montagne mâle, l'autre c'est la montagne femelle. Mâle tout simplement parce qu'il est un peu plus élevé que l'autre. Mais c'est ça Mangengue. Quelle beauté, quel paysage, quel beau pays le Seigneur nous a donné. Quand tu es là, tu es en train d'adorer Dieu, tu regardes le paysage, ce que Dieu a créé, c'est magnifique, vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Il nous a donné un très beau pays. Et puis on respire l'air naturel. Pas de pollution, pas de gaz à effet de serre ici, pas de pollution. On respire l'air naturel. C'est magnifique. Ça aussi c'est Kinshasa. C'est toujours Kinshasa. C'est toujours Kinshasa. Bibois vers Singainga, Singa-Laurent. C'est toujours Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas seulement Bandal, Gombe, Lingwala, Ngiri, Bungu et consort. Mais là aussi, c'est Kinshasa. Lisume koma nango perfectionné Puisque sonore Makambo toboya kilobi Et comment autoriser Puisque comment Lisume koma nango perfectionné Puisque sonore Makambo toboya kilobi Et qu'on autorise Ah, masula kobangola kamotema ye Yesu yakana yo vraiment Kimbila, osala kikosala, na bazele nyoso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okomi ko egorge, nanya pesi permission. Otelemela ki tribalisme lobby, lelo tie na sima na yo, Kongo moluba moswahili. Mais attendez mutango ya boye. Mais ate autoroute wana. Na ko landa basinga nina inga na koleka place wana. Soka sa leki boye. So ko to bat ba makasi. Ba mo ba bandu sala basala tout. Nzela pe côté la bona kati. Mama lelo mingi na kati ya mangomba. Bilingi lelo mingi na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa
kopesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima